Bokota, ozokota, ozo partager. Ozokota, ozo partager. Ozokota, ozo partager. Koto, partager la vidéo, c'est hyper important parce que l'émission est mérité. L'émission est à la mokuse. Ozokoto, ozako partager. Émission Oyo et à la mokuse. Bon, mon titre, non? Tant ozokota na émission, tant à titre. Face cachée à Parlement debout limité. Bisika Kabou yazalaga na Parlement, siège à UDPS. Bogoyoka ba révélation de l'eau. Bimisabino Mayamisu. Alors, ozo kota, ozo partager. Na avant na banda na côté mission na ngaya makambo ya Parlement debout limité ya UDPS. Pour Parlement mi balé à limité zalagate zalaga UDPS. Yambo etena kokota na kati ya mission nanga na lingina sala moi na fungula moi parenthèse muke Jean-Luc Kasigwa na pesio bambote belé bisko zali. Boute kolande mission moko elekaki à la télé Gauthier Sey na communicateur moko ya Fally Ipupa na plateau ba vérité bimaki ba pupuli Fally émission esili nango Gauthier Sey azongi na ye orke Fally Ipupa tini mbongo na Kinshasa ba porter plainte contre Gauthier Sey na ba propos o ya bimisaki et pesi Fally mafuta na motema. Mais ba propos oyo Gauthier Sey parce que na okota na mutindo te pour problème ezana na tribunal na obimisa ba élément te ba on ba voilà ba élément monsieur uti poto eye ba to basali ba déclaration non na okota na makamu na bango te na ebisaki bino dernièrement na lobi ke Fally Ipupa akangisa journaliste moko ya Mwasiti na prison Makala asakutu ye moko te Fally soko lobika likambobo yete abimaka te atindika ka mbongo $2000 na bavoka na ye ba porter au plainte oke Makala lelo tozo landeza lokola troisième émission inédite oyo Yurika Lenga azako sala la contre ya Fally Ipupa sur mwano babenga ka Marco 6 et si bon mona bisika Fally Ipupa déposer plainte to boyoka déclaration moko Fally Ipupa tala botuna ga ba musicien Fally Ipupa nani esi aloba au presi olingo lobaka kombo ya Yurigo ako bamba yo même sapato alati na makolo eza question moko tabou et tout na makate et loba makapete mais eloko moko Yurika Lenga souligner ki alobi ke so il fallait apporter plainte à au salon na poto comme ça ba sala ba examen ADN à partir à poto justice à poto ezali viable ezali transparente eza justice corrompue te o ya Congo ya moni Yurika Lenga il faut ça la keba silence ya Fally ça dit beaucoup azo zela yo soko tie makolo na kinde plainte et ozana poto te ayebi na poto ako corrompre bazusi te na poto bako sala yo traitement te ndenge Kinshasa ye azana ba avocat ebele ba Fally Ipupa azana bato ebele oyo soki abengi ata na telefone azana poto bakangi yo batindi opela Makala na poto akosala ngote ayebi ki akokoka te Fally Ipupa depuis akota na makambo ba justice maire ya Paris boyebi maire ya Paris Hidalgo oyo asalaka boycott ya premier concert ya Fally avant aya kobeta concert na ye ya le 28 février 2020 concert moko Fally arataki liboso apporta maire ya Paris plainte maire ya Paris atia batu na ye bakenda na tribunal Fally paswa ba avocat balonga maire ya Paris koto oyo balela elino poni Fally azondima makambo nyonso Macron ebike attachement ya suka tikali nango eza ni préfet ya Paris ni maire ya Paris ako go soutenir Fally ata mokolo moko te Fally na miso ya ba politicien français kombo na ye bye bye omoni mandao ya Macron soke sili Fally bopia autiala ko tsasu makolo na France te o asala moi spectacle abeta moi eza impossible Gauthier wanate bomo ndenge Fally akimi mbangu ta akeko porter plainte Fally ko porter moto plainte wana poto trois émissions inédites oyo
Yurika Lingazolo ba toujours que ba kende na ba examen ADN. Soki mwana wana za yete débat ici. Pour ces journalistes, le bio tout ça la featuring, mais non, c'est pas ça le message. Son message vrai, ba kende ko sala ADN ya mutu. Oye biso ba sali ADN ke mwana wana bimi ke o aza yuri. Fallait ko s'effondre. Fallait ko s'effondre. Parce que ataba bokola ka mwana moto. Tina agi wana. Tant nyonso mwana wana za gina mokelitu okobo. Ça se comprend, fallait azagi likolo en l'air, azagi na opposé te avanda ndako Gauthier wana fallait apporter plainte. Mais Yuri azali wa fallait azoko ko porter plainte te. Bino moko bosala jugement. Pona nini fallait azoko ko porter Yuri plainte ça wana potote, mais ke ko porter plainte contre Gauthier. Aibi ke côté Gauthier kuna Gauthier ozana ba moyen mingi te. Côté ba moyen okatana. Afuta ba avocat au katana. Suka na ngwa kota boloko. Pour sentence ninge ko pesa ma semaine oyo. Pour Gauthier kende prison de Makala. Pona nini ba propoka ka bimisa ki contre Fali. Ye Fali sa bunda ta bitumba boya beti motoli kofi. Bomona na podium garçon moko ya kuicha zo ya ko yambaye abwaki loboko boye. Alekisi na ushimata. Atobia Fali omone wana azome mebende. Na loboko angweza lokola mungusu. Loboko ndire mwasi mutame marebende tanga so election loboko o sentir pena ke bra mobile nga loboko ko za la mai boete kita molai boete mai boete ozo sentir pena ke botu ozo sentir pena ke mobali botu mabende o na be ngo mabende so dio na mbanga folangwa afon kwera mabele folangwa nanu e botu yango ezala mabanga bozomona e botu ezana mabanga menga sepela na ba comportement ba tologa ba falite kokola na pauvreté lingolo te ba koma batu ba zo ba comportement malam yena munoko neka o ka kipidiko kalande diko atabo finginga ka kipidiko atabo cholinga ka kipidiko ye fali na munoko na ye mais soki o meiko lobaka likambo na Congo na poto okokate na poto ebi atozi avocat d'office aolonga ye na kini bisika corruption ezali bisika justice ezali bafoué na kini bisika ye azaka maître du jeu mais a comportement ba naïf ya ba fojo na munogozolo ba okipakate ata ba fingi okipakate olandakate mais na kini sasa bato ba finga ko kangisa ka bango moi wana journaliste wana bomoni leo ninga koma fallait atena bolo kwa makala mais asala ne vagence tene siko akoma lelo akwepe ko sala fali vagence mais asala ne vagence tatika na eleka na monengwa mais loko nini yango mwana mwasi na lobaki po lobaka mama nana boy nana mama nana na yebi yango te eloko ni nana ketchup ko tungisa fali ayebi nana ko leka mutu nyonso na makambo ya mama na nana asalaka na famille ya nana mutayebi nana ko leka fali azate siko mutu muso so abetika lisura nana kote na boloko kote na makala yalo baka bungisa ye yaya ozokwa ko bungisa Yuri aho Yuri a traumatisé Marcosi sitina niveau Marcosi sabela AVC na âge à 22 ans otikala ko porter plainte te na France aho parce que so porter plainte na France aho ba combattant o balingaka ote ba ko selo sitting liboso andako okazi ba binda ko note immeuble o la la gano kasi ba ebiongote ba o selo sitting oko bimate 2 jours penal ko la libanda oko bimate o bibi o mone ba sela iko fite fali o zaina poto mona ine ba sela ga kofi azwa ki chance mais kofi procès silate procès ya kofi silate azwa gain de cause te azwa liberté par la justesse c'est-à-dire mbeba asali eza toujours gardé na kisangala mukolo kozongela su mbeba moko ya muke pa bafunguli mbeba wana akala etumbo ya 8 ba pesa ki ba kordango bo comprendre siko problème ya Kofi balongola ye na balimbisa yete parce que bino kasa ko Kofi alonga te talo moto ya bato bagena ko telemela liboso ya tribunal de grande instance ya Bobini po akoya kaka omuni alobiti abibena akomangi na suka ye moka sala témoignage ay ko mona force ya ba combattant ba futaki mutelo côté ba pesa mutelo côté
alors babizeli wana fali kangisa bato na Kinshasa nga pe na yeba bango te fali azana passé na ye moi sina azana passé na ye passé a fali koloba te passé a moi sina ye koloba te tika bango ka ndenge wana mais soki aye na poto akute na ba journaliste poto onga kutu nyonso baloba na kipaka te ka kipi diko ka lande diko ka tala diko ye langage bimaka munoko na ye mais soka balolika mukongo bo avoka maître Nzoyi maître Kabasa bokanga ika botiena makala po ayebika côté kuno za muta pasi $100 go bimisate côté oyo munoko asoki moi 3000 na ye eza na poche soko ye pa kotia libaya abi côté akokate et puis soki ba monike elikam batu ba côté la yo côté te côté justice yali akanga mana Macron pour ani parce que ayebi que carte ne asuke za Macron mais Macron na ko décevoir ye na yo arena Macron a ko décevoir fali na yo arena au mona benake et jande makambo ya maire ya Paris na préfet ya Paris muté ko décider pour au jour no lata bina teni na nga ya banza komba bere rouge pena na tiango tiawa raya noir na mulili jour ngoko wana muté yeba inango butu biso nyonso tozo bonga mapona jour ngo ba o ba kokufa ba kufi ba o ba kobika ba biki et ça affrontement direct et vous allez affrontement direct tozala tina sima bisika artiste akotaka tina sima bisika kare yaka na artiste basi ba mama bakola na mabele akoluka sika nini amatana mutuka tuta ba mama wana po akota na sala akomona mukolo wana penla ke leo ako vivre ngo tolele ngunga to beta ba calcul defete ne akobunga pe na série abunga defete ya URN akobunga yo asu ko felo mida beta asu concert na poto URN te bungisa URN bungisa rabatu o asu kofia azawate akoma ovanda wana mwasine sindi bomona photo te ba o mema bébé donc olingo passer permis sombana no mutuka moko ya bongo o bano kumba na barabara po yekola sindi ba memi bébé ba eli bango bébé ba mema batala nano bébé azaka nini na maboko po kofi bana nyonso abota tikala nengo mema mwana moko te mwana bota magana nord yaza na sud mwana bota magana est siko mwana liboso pe no kofi akobota iye moko alongola ka kushi iye moko amema ka inye bonjour maman Patricia inye mwana liboso alors wana na taika rabino na mo ambiance moko boye tozonga moke ba détracteur na nga lobi na pupula ki bango il faut mona ba commentaire ezate na gumbi bango ya kogumba oyo bato batiaka ba profil ezanga bilongi babata makana sima molili na gumbi bazoki niembesid nie komi ono oyo polo baka mabe mukonzi ngo koko na yoko baloba mabe na yete mutu azana mabe baloba na mabe na yete oyo polo baka mabe mukonzi ngo tata na yo balobela yete atazaki tata na yo na ngana lobela ye po azape na bana ba pecho ba nego traîner ko yana ba train ko frauder bana na ye wana ba nego ya Paris na ba train ko frauder ba koma o mata jet do balobela bango te ba pecho wana ti bakola batika ro futa tiki ya TGVT talise batika ro futa te ba ya ga train ko frauder lelo ba koma mata na ba jet balobela bango te to loba alors na longona no wana parce que kuna ngana ate mona ba Nzoyi oto benga ba burdona banzoyo bataka banguna masolo ya miel bazalaka te baya kaka na roquette po esala miel mais bango babotaka reine te biso toluka Nzoyo abotaka reine toluka Nzoyo pena botaka reine ba wana baza ba burdona banzoyo ya makelele o bapupulaka alors bana mai lisolo lelo eza ya parlement debout wani zaika ka introduce bisola lelo exemple na parlement debout na pesi bana mai nanga bazana parlement debout ya Njili quartier 1 et Calbitus aba koma na terrain Bouda balongwa na boulevard Lumumba ba koma na terrain Bouda na pesi Guillaume Mbote na pesi Pichen azaki pe président master Pichen yo zaki na ba bulo ke ne Luanda Guillaume zaki na ba bulo ke na Afrique du Sud na 2000 tawnga na bimi Kinshasa na emikile lelo to ulanda 23 ans tabana ninge bakola
tabana ndenge bakola bakomi bakena ba université yo botité obalité okomi tata mobimbo zaka na se nzete au nom ya nini ya changement et si besoin du pouvoir combien de fois na tindeli bino ba message pas batu bana mai bobima so ezaki même ko songa bino ko tinda ta ba $1000 $1000 on tindela bino poto bunaina bino to bani makamba IDPS bana mike ngana comprendre yango bien avant que yaya soki to continuer makambo yo to kufa ba pauvre to ningana ba vingintsele ba ningana ka ba verigo ba ningana bana mai nyonso to alaki na bango to baneko beta masolo ya vie na biso bana na biso bazana ba condition malamu ba ningana leo baza bato bino bozaka na se nzete. Alors bana mai na obetela bino lisolo moko ase nzete parce que nazana expérience ya parlement ya IDPS ngamuna za combattre ya IDPS wana bozo mona base ya parlement debout ya njili biso muto salango na ba misa mingi bazaki ba étudiant ista na biso ba komona bango te ba misa ba na masina sans fil ba Jean Motetela ba Didier Beric Bewing bana mayo to sala parlement liboso na 1991 ezalaki kaka résultat ya examen d'état toye to telemi wana tozotanga journal et esali mwa nguma bato batondani to batizango kombo ya parlement debout sekedi te muta sala parlement debout biso ozoyoka alors bana mai lisona obetela bino soke Kinshasa komeka kotia makolono na parlement debout te baza bato ya pasi na niveau moko bakoma na esprit mabe bakoma kotambola na bambeli na luketu bakoma ba vrai bafa quoi. Parlement debout ya IDPS ya limité eza subdivisé en 2 groupes. Non, 3 groupes. Eza subdivisé en 3 groupes. Eza na premier groupe abengaka groupe K, c'est-à-dire groupe Kabuya. Deuxième groupe abengaka groupe W, groupe Wewa. Et troisième groupe eza groupe I, groupe innocent. Je m'explique. Premier groupe K eza batu ya Kabuya, ba combattant mais batu ya Kabuya. Bazaka nourri, peut-être logé, na moi ba quelques mbongo batiaka bango na poche au nom de l'IDPS via Kabuya. Okomona bango na parlement de bazaka propre, baza matama baliaka bien, munoko sola matungulu baza en bonne santé. Okomona nisi ba pasteur Gili, ba yoka son. Batu wana bazali parlement debout K, batu ya Kabuya. Balataka ba cravate, balataka ba veste, mingi parmi bango bakoma na ba voiture. Ateza na ngoya occasion, mais bakoma véhiculé. Ce qui a yé wana kutu ba master mususu bazana ba groupe WI, basaka très complexé. Surtout Gili soka yé wana. Nenga koma na munene ya fufa masangu na primis parce que UDP c'est comment bénéficier peu bon ya primis. Bakoma kwa tika 30 kazia masanga na UDPS. Kabuya ne boit pas trop. Amelaka BRT yé pas comment le biso comment ba millésima ba magnon yé pas comment étape matate mutu mungwetu wana yé pas étape matate musupe jet bake auto kende Istanbul na jet to uchi ko récupérer na Barcelone oyo bakanga Kabila tango procès wana ya makambo ya ba fausse commune ya ba avion na biso lekaka kune kenaka bakota ba Marbella bakanga ngo ba uto zongisa jet wana bande zongaki mama nangaye bapangi Vincent na pilote alembi ko tambola pena bime mukoni na okita na mabele na zaraka likolo Kabuya ke nango Istanbul mabe o musu porte parole ya Chilombo akene nango Belgique mabe oyo mukazadi akene nango New York mabe e ko mela pete ezo zo ta ya entretien te go mela te iloko ya sika basomba na kesi ya leta soki outi poto ye alobi na yoka ka IDPS na kende omono ye wana ozolo banu lokote ya na parlement de boyo ki bango kaka IDPS viva IDPS viva bazolo ba makamuna bango yo telemi ozoyoka omonika bato babandi ko entourer yo sola malasi ko sola malasi lo bouté au pakoli na nzoto wana e komo dégager omweba malasi to pakola na mikili awa zolo na biso ezaka musu e mesende na solo zoka so elokote mais soki okena malasi wana na Kinshasa ekoboma batu zolote mutaza tana 40 mètres azoka sola malasi opakoli na nzoto ato sukuli bazokoka na sola malasi
omona ka bato bakomi kolekaleka simano bazoleka liboso yo ki diba ozolanda ka discours omoni ka muta tindiki yo oh yaya oh, yo uti poto oza combattant bino mutu bofingaka président moko atombolo obi oh mais t'es malade ou quoi ngana ye kotala na ngai parlement na mona ngona ba vidéo na ba YouTube oh te yo mutu fingaka mukonzi omona ah yo finga mukodi pa ba botoli o saki ozaki na ngona maboko oh melika munini nga finga mukonzi mgolo nini bola kisangelo wezo la kisangana finga mukonzi na uti poto na ko tala parlement ninge zalaka oh te to mona ba vidéo moko boyo pa ba tioba niko choma boko na pochi so ipoza ki diba o passeport o baneko tambula ngona buku na yo yaya ba lekio ango ba mati wewa ba tamboli ba kimi na ngo ba kena ngonjili to ba koti na ngo matete ba tiki yo monanga ba bleye yo tango zo fungula misu boy oza sune loko te mbongo nyonso séjour ba yibi yo na parlement debout ya limité salakeba ok na yo séjour no na kini o langwe soki nini o na ketala nanu parlement debout ya limité ndenge zalaka okolela na monoko mboka okolela na kiyanzi okolela na kisuku okolela bakosala yo eloko moko je moko baba leki osaki ekoti na wewa bakena ngo bafakwa batondana wana na parlement debout sikoyo ndenge zaka sikoyo groupe oyo ya ba combattant W ba wewa bango ne mutu banurisaka ba innocent parce que ba innocent na baza banani baza pena bato pena asaku na mwana te akoki 52 ans na mwana te mwasi kuta ebi nzoto mwasi te olesa mwasi ni olinga mwasi nini akonda miku ekota ye aya aka na parlement wana auti matete auti kimbansika auti nchile aye na parlement avandi akozela tiba wewa bakoya na 14h ba mama manioko bayaka ka partir à 13h ba mama bayina ba basi ya minene ba manioko batokisa na bangu ba mai ozomona pena ba tieli boke ya 2 kg 300 francs na nguba 500 francs ezo salo pas même $1 ozoka solo manioko ndenge zo kota yo tina matoi mbongo wapi yo liata manioko omela mai gobele ya mai okomona bana mai wana ba innocent ba o ba ya ka parlement mikolo nyonso bazana bango baza influenté na kati ya parlement mais baze belé ba roza ta ba 150 ba 200 sikotan ba wewa ba yaka ba wewa ba yeba utobula ba yesi ko monne ba yaka wana oh monne tulwako uka zwa mbu shambu zwa baba niko sombela sikoyo ba combattant musu wana ba manioko ba nguba mai ale manioko ameli mai siko tellement organisme na yo ezozwa ba protéinité excusez-moi ezozwa ba vitaminité ezozwa kaka amidon ozolia na yo me osakaka kokonda combien de parlements de combattants bakufa wana kutu batu musu ba ebiteke bana mai mingi bakufa mbongo hôpital ya ta kufi na ndako basali tintsani na quartier bakundi akei ba combattant musu ba ki wana bakomaki racheté par ANER po batraka ka bandeko na bango musu ba combattant oh bokendaka mwa so bobimi parlement bokomozonga siko njili makolo nzela de bonhomme bokomotonga mokonzi boza ba combattant me makambo peleka na kati ya base sepelisaka bino te bokomotonga mokonzi or que moko aza kati na bino aza muta ANER akamatika telefone na selo kola azo solola or que atie microphone aza ko enregistrer bino ki diba na bino nyonso boza witi wana ka yemo mdaza na Android yemo gote boti ko mona te makambo yo l'équipe ya nanda ko soi-disant Kabila ça me fait rire hein ngana ebinda ko wana le loté c'est mon avenue où j'ai fréquenté depuis longtemps avenue wana babe yango avenue du fleuve bandako yo Kabila zwa wana ta ezabwe ndako ase ezali messe de combattants bisika ba combattants ba ndeko sala messe na bango c'est laissé par de Belges ba Belge mutu batika ngo ezaki bijou tango mobuta yeko dasu kanena ba makambo ba soda na ya seta na DSP azwaki suswe na ngote ndaku ya mibale ezalaki ndaku ya papa Bemba Saolona
légué par Mobutu parce que ezalaki biloko ba belge balabala wana nyonso eza na eloko te au Kongola tonga. Troisième ndako ezalaki ndako ya papa ya Mobutu Lito oya bokoli Mobutu muto abokola Mobutu komo na Lito na ozonga un jour na lisolo yango parce que masola lokute beta maka mingi pona Mobutu. J'ai 50 ans, je peux vous relater beaucoup de choses. Naza mwana mukete o na ebeli kambute na mboka wana. Moi je suis né MPR, grandi MPR. Bana mingi oyo bazana mandefu ebele batika mandefu bayebi eloko babengi MPR te. Bayebi eloko babengi mopap te. Bayebi yango te mbanga ya pamba. Oyoki? Ndako ya misato ezalaki ndako ya Lito. Ndako ya mine ezalaki ndako ya papa Bemba Saolona. Tango Jean-Pierre Bemba uti na la ei azongi Kinshasa asengaki babongisile ndako wana babongisaki Kabila tikaki mwe mukolo ngai ko nokolala na buto Kabila tie ba soda Bemba kota te parce que Kabila azalaki déjà wana. Avenue wana kenda tine bale babe yango avenue du fleuve. Siko na oyoka o Kabila bandako wana eza ya Kabila. Oh bandako wana ba belge batika bandako ya leta muto aye na 1997 97 tata na ya tongela ye bandako po ya ko zo bandako bisika wana. Soyons sérieux. Au moins bana mayo ne so ba défendre andako Kabila bako sala baza bana mayo to bananga na bango IDPS kala ta una moni bango ma miso etanga yinga. Na mana otanga ba kombo te ça sert à rien. Comme te moko na okende kini un jour ba famille na bango yo pour la bande ko na yo ata yo koma bien bango ba koma na pasi pour ça ga boté na éviter na ba biloko wana. Parce que ba maka mingi ningi za ga boye kota ga maka ba famille. Maka mingi o mona ga ningi tolo ba boye kota ga ba famille. Donc on a lingi na ba biloko wana te to vana biso kimia etali bango. Eza vina bango. Bakoma kolia na sima Kabila, bakoma kolia na sima Olive Lembe. Mususu yo to saiki na bon terme. Asaiki ne logo te na otindele ba kalbal ba box, nazo tindele ba boxer, nazo tindele ba mbongo, ba western, aiki ne logo te, nazo tindele ba giga ya lika. Po asala ba video na Kinshasa. Abisinga ya tas na so ba mega wa ekokate. Lukena nga 20 giga. Na okende pa na kena na Château Rouge wana na tielie ba ya merci vraiment na osaba video mingi mikolo yo uteninga mwa ba carte ya Laika mobile ya Paris nazo tindela bato ya Kinshasa po basala ba video yo mais ninga to sala ga muso ba extravagance na biso bilakisa na biso ulaksa ba villa na yo ba car na yo ba bilamba na yo orke bato mususu ba supportera ngote bata poto na ko comprendre nga moi guerre bilamba c'est normal yo za na forme nga pe na forme biso na biso bana poto to na ba forme na biso muta obangisa muninga zate yo za na car na yo nga na car na ngate za twingo za car po ko memo bisiko zokende me batakini sikoyo oyi bana mayi wana pe na bakoma ko yembela Olive Lembe Olive Mvuma ye amemi 5 personnes ena ba ona mikili pour la première fois na kutani pe na mwana mainga yo za na mikili wina mikili nengeni abi o mere mutame maingai boteki mokongo pa mere omoni souffrance nengezo mema bana mai mususu o baza ba courage te vraiment omoni nengezo mema bango Jimmy Congo sala nokyo kende kini balingi ba botola yo candidature na yo a députation Jimmy Congo na lobi kene mbangu na Kinshasa okengela boni boyoko kende ko bongsa makambo kuna ngata unoyana Kinshasa o zwelinga hotel o pesinga mutuka nazokena ko sukola na nsele na mbongo na yo parce que 21000 ezebele Jimmy Congo boni boyoko Jimmy 21 balles o katela nga 5000 balles na yo ngana ngomwa mikolo wana babana mai kene o mona kaninga to sala ba makambo na ba mikili o vena mwa McDo zoli hamburger staff banini e swaka bana mai mingi basaka na kini et surtout so ozaki na bango na passe nesi ngai to bandeko kemba na bana mai mingi alors ba video musu na rotsaka te ba video mingi na rotsaka te obi penda o ye penda o no
na beti na nga tour na ketala ba combattant IDPS yaya bako leko buku bako sala au moins eloko moko bako sa Jimmy kene mbangu na bike no kenge la députation kuna bazolongo na batu ba députation kuna nani mana ebite lo ni ezwe na mutu kendo ko kenge la yo kuna oyebi bako salo je moko boye je à tour de tour ba tieyo eloko moko boye na misu bakamati omoni ba brique rouge ba niki yango komi poussière ba sangisi na pilipili la poussière ba tiango na muso bolimbisa ngamo muke connexion na ngekati na ebite pona nini organiza na orange akosa te bosala keba okena okini makamuna yo kinena yo makamuna yo moiba mayo bazana IDPS wana parlement debout zwaka exemple la fils Mukoko utazana génération na ngate po ta on a bandai combat na IDPS fils Mukoko azalaki te ba nyonso mona gawana même ba gili bazalaka te tango biso bandi IDPS wana Chilombo utazalaka te omoni nga so na kekini na ye kokutana mubake akoyambanga akopesa nga bisou na mbonzo aloba mon fils fier de toi mubake mbra biso no so ba bido ya mai bouteille ya mai ko eau pure to so mona 15e miri to no so bolimbisanga na zoe ba pete elo nini zo sala bobo na ebite hein ponga na tira ozana ba problème ya ba coupure ba na osala na otana nga film moko boy série moko ezaki na ngo bien me komika na ngongo na sala émission nanga ba mayo na nyonso bakina na parlement debout sili yaya sili vie sili ba manzeku ba kokisi ba 56 ans ah non Chilombo andoki mutu abandi parlement debout wana zaki na ba 32 ans akosi 56 ans na kati ya parlement debout avant na ndako na bango na quartier 8 na Fabien Zakuna côté ya école biochimie na yeah aki jeune abalité abotité azane lokote azaka so moi coopération azumwa mbongo na yake na Gambela asoy moi ba chemise na mi balé misatu ba pantalon mi balé à tombola et sali moi $10 aya sukuli yango repasser moi la gomme na ina makolo akobeta nango marche ko bana na quartier 8 kuna na Fabieza ti na limité bazaika ba catégorie moko na ba kabuya ce sont des intellectuels batangi mais tala ndenge IDPS memi bango vie taba misu bango na bakomi ko kende ko défendre Olive Lembe na Kabila ay Sylvie baby kozala combattant lelo ya IDPS to ya PPRD eza sacrifice vie baby ozwani osambeli nzambe to ozomona nzamba opesa te ezo umela uyepa Chilombo ezo pesa te suka ngo suka pa Kabila musuka boye oboya na kinga kati papa zo sala barbecue orge ba lion bazana elo oliate ba lion bazana elo oliate beko bakangi bino batie bino basinga kana libula nkosi babwaki bino libula nkosi ba lion batafuni bino ba combattant na IDPS pena dongo balala na permanent nega banego lala ba oyela café na mapa ngwabi na manteka ba yeko mela poto balia ba mela bati balala basala sécurité ba soda pena tango na bana mura pena ba Rwanda ba yiki na kati ya bana mura ba beta bango de lance roquette na kati ya ndako wana ya limité et bombarda na kati 28 morts ti lelo IDPS lo bela kangote ba verigo bakenda bakufa ti lelo IDPS kabuya koma ko sopa champagne bisika wana o tozu pouvoir na makila banani ya bandeko wana bokenda ko visiter ba famille na bango bomona passion bokotsa na ba famille na bango donc olonga pena ndako na yoko keneti na limité oyo combattant IDPS il faut za la soko za ndokite oza zoba soko za zoba te oza liboma biloko misatu ndoki zoba liboma donc tant ba anglais balobaka time is money vous comprenez te
Time is money. Le temps c'est de l'argent. Siko your times. Ozo no go boma yango na limete pona manyoko akotokisa na nguba mai. Et zo salo kumwa chilombo. Tala fils mukoko atikali kana minu misatu. 2 kanini ya liboso na linu moko asukawa nyonso Kabuya esi alongola yango na makofi. Soka alinga loba Kabuya pa Kabuya ye moko au nom de qui to yebite un simple secrétaire ya parti politique ba pesa ba policier on dira za ministre ba pesa pe voiture présidentielle lokola za ministre Kabuya ye pa comment soka zo ya cortège Poli Kabuya zo nzambe Kabuya mdaote gane saye wana gana limete wana saye na ba essence au bien époque tozaki na société moko boye zaki ya ba militaire Gilaer Kabuya yima solonga na obeta ba fait Benoît ba fait Jean ba fait Bosco akufa na ba jeno bazaki na quartier 1 wana na entrée quartier bazote ga saye na carburant ba fait Anthony Gilaer tanga Gilaer ba soda mingi ba liesina mpasi ba so bimisa ba bido ba tono ya ba 200 litres ya nini ya gasoil ba so ko tegela ngo ba to ba saye Kabuya pa zaki na ba coopération wana Kabuya lelo Kabuya komi na cravate na mutu mungwetu na ye mutu e ko kwese na sima boye po eleki munene mingi Kabuya pa koma obetsa batu fimbo alongoli fils mukoko mino nyonso ya liboso na makofi po fils mgo Kabuya bazaka age mona kapo Kabuya za mona 76 Kabuya wana petit na nga musika Kabuya bo mona rete ndenge bozo mona wana boka tata mo te villageois autaki kasa ya permanence wana zaki ndaku na ya koli wana aliaka fufa mamart mikolonios akoli wana bino ga komi docteur bon kamo nengeni nani pe oyo Kabundi pa komeko keno kotanga te alinga koma pe docteur te mais il n'a jamais eu le diplôme d'état hein, Kabundi akose bato aza katange orge sen kasaya aza mululua ozomona batango na bayaka oyo mususu oyo tata na za tu ndeko Eliezer tana mulubate omoni na mboka ute école primaire gute zalakate bomona mboka na ete sangwa na olakisa mboka na ete alakisa école moko ya matiti mais ye aye webisa bino ka azwa diplôme école primaire kutu ya malonge zate bongo humanité ndeko zala mais aya otanga alesi bolimbisa pona réseau na abena na kangisa yo na poto onga ndimi na ngana sana ngamboka tie oza kutu mboka tie te moza mutuchi tala mutu mungwetu mutuchi tango Olive Lemba pesi 1 million wana pona ba campagne nega pesa ga Zakari bon ngana lembi parce que na besoin oloba mingi na bimisa pe na sanza mais